bandeko nyonso bakolanda chaîne ya Maman Lorraine Mbala na ntango napesi bino ba bonjour o bakolanda na pokwa napesi biso ba bonsoir na biso o bakolanda likolo ya mbetu parce que temps RKI napesi biso ba bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse. Yamboto banda tozongisa matondi epa ya nzambe wapesi biso pema parce que belé bazaki na ba projet menene ya kosala mokolo lelo me bazui grâce wana te biso baza na hôpital biso bakati mitema biso baza déjà na se ya mabele biso toza na bon moetika toloba na nzambe merci. Merci pour na pema, merci pour na grâce osali biso ya kozala na bon moi. Obateli nga, obateli famille, obateli libota na nga na réseaux sociaux tika nzambe ngolu na yo ezala partage na biso pe bolamu na yo ezali kola ba boni nyonso na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup pour na ba maman, pour na ba papa, bilenge, batu nyonso o balanda ka chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV. Totek aussi ça 21 jours na biso ya mabondeli pour na ba bengaki pour na ba nzete etikali 10 na bosanité ezo sila ezo kende yo mtozo ozo umela sala ozwa eloko na yo o garder yango. Merci beaucoup na juste ko pesa biso kaka ndenge ezalaka toyebaka nyonso te tobakisaka ba implice na oyo tozangaki nini oyo Maman Lorraine Mbala alingi aloba na biso na pokwa lelo. Maman Lorraine Mbala alinga aloba na biso na pokwa lelo ya kozala malamu na batu, savoir vivre. Ngala boma relation, ngala ngoto kosola tina liwa, ngala yo ti kufa mama ndeko nanga toza na bon moi. Luka kimia, chercher la paix avec tous. Tant oza mama, oza papa, soki oza na bolingo bana na yo luka kimia. Soki oza na bolingo bana na yo lelo lobi ozala te bana bakotikala. Mutu oyo telemise wana nga na kosolisaka ete na vie na nga jusqu'à ce que ekufa nde tokosola tina liwa. Bana no bakotikala. Mama, bana no bakotikala. Peut-être mutu wana okangeli ekanda na motema yenda za kanali ya bénédiction pona bana yo. Oh tozomona o ba miso ezotala biso ezala batu biso balingaka ba échec ya batu azo pousser yo ndeti lokola par exemple même sous soda soki amoni attroupement ya batu akobeta bakasasi pe na loyenge eza lokola kanda azaka mopaya okosalika mo boye na se ya kanda e okomi koregrete nasala ngo boye pourquoi eloko nini etindaki ngai tikala nanu yo moko banda ko raisonner nga nayebi te soki mabe o mutu akosala na vie o ezo mériter pardon te mutu kuta bomeli o mutu oza na choix te parce que mukolo mokili ayebisi biso avant ya limbisa biso fo biso to banda kolimbisa nanu avant ya limbisa biso to banda kolimbisa nanu na lola kuna balobisa batu te tolekaka na jugement. Toza na temps de la fin. Pourquoi ici ekoti? Pourquoi ici ekoti bilembo? O baloba na biso yango ezolakisama. Bilembo yango ezolakisama. Bilembo. Bana bakotelemela baboti. Baboti bakotombokela bana. Bakoyeba lisusu te. Ya bilembo yango tokomi na temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Yaya. Muto oyo ina ye wana asala yo nini? Asala yo nini? Merci pour na biso nyonso oyo tolandaka chaîne ya Maman Lorraine Mbala. Na osenga na okaka ya kozala mutema ya kosupporter. Mama azalaka mutema mabe te. Mama azalaka mutema malamu. Parce que yenda bombaka mwana na libumu. Ata mwana azotungisa. Ata mokolo moko taloba yo penza. A garder jusqu'à ce que 9 mois sali et koka. Maman zala mutema mabete. Tokoki kotika boete sans tolobela mission oyo toza nango okola pesa biso parce que tozora chance wana te biso to soutenaka tozaka wana pona ko bakisa ba implice na kati ba couple. Na kati ba couple, ba fiancé pona lobby na biso ezala malamu. Ba papa
o bino bokomisa basi na bino lokola eloko moko boye ya kosakana mwasi akozwa décision mwasi akopekisa likambo te yo oza na oya kanda yo nde oza na o dictateur na ndako yo nde oza na oyo okoki kozala mwasi aza première conseillère ya gouvernement ya ndako mwasi azaka bonheur ya mobali il faut koyokaka mwasi na yo mais bapapa bapesi plus ke omona ngai soki ya na nga lobi na nga tukata nazala ndeni fo nayoka ya na ngai papa ye aza na balimite na vie na yo mais mwasi aza na balimite te na vie esika nyonso ya yo mwasi akokoma prévene lelo soki obeli okomi osala nyonso na bilamba mama na yo oya te lobaka mama azala na bisala mabe même ya na yo mwasi akoya te mais ta femme aozala wana eyindela ye donc mwasi azomérite parce que ntango bible elobaka mobali akotika babote l'homme quittera son père et sa mère tokitaka physiquement te tokitaka nyonso quitte physiquement quitte spirituellement il faut yoka mwasi na yo eza na papa misusu ye apréféraka ayoka bandeko na ye ke mwasi obala pourquoi ntango ozwi nanu capacité kogere bolingo te ke o mwasi na nga azomérite bolingo moko boye o mama na nga azomérite bolingo moko boye o famille na nga azomérite bolingo moko boye oza na problème te totika eloko tolobaka ke mwasi akala azali mwasi akala kozala ndeko akala azalaka te tok toza na eloko ala totie na mutu yango badivorce ezoya tobalaka te mpo tolobaka mwasi akala mobali akala non on se marie pour la vie tobalaka te mpo mwasi akoma ya kala mobali akoma ya kala non napesi mbote na mobali na nga nalingaki tellement mingi mon mari mbala kizungu Jonathan je t'aime beaucoup mon chéri et mes enfants tobalaka te mpo todivorcer tobalaka mpo tozala wana jusqu'à ce que la mort va nous séparer sikoyo ntango tozoloba mwasi akala azalaka c'est-à-dire quoi tozobenga badivorce biso moko sans le savoir omona mwasi abali par exemple na 20 ans mais aoza na mariage 50 ans asali 30 ans na mobali opesanga conseil ni tobalaka pour la vie babotaka biso eza na to moko ya babota ezaka limite asalimaka mwa suki awa mena na mwasi na yo na mobali na yo c'est pour la vie eza pour la vie jusqu'à ce que kufa ekokambola papa pesa mama litoi yo kaka mwasi na yo mama yo kaka mobali na yo l'air est grave toyebani bilongi toyebani mitema te lelo poison ezokipe lisusu te ozala nango te soki moto ayina o kaka aza prêt osala mabe soki moto ayina na oyo après osala mabe na place opesaka ozalaka na bato ebele oyokaka bato ebele à la fois soki bozosolaka na mwasi na mobali boza na temps ya koyoka bato libanda te na osenga na biso yo boma relation olobaka jusqu'à ce que kufa ekabola biso tala ta nsima tala bana na yo bana na yo baotikala oyo ozoseme wana oyokanaka na bato te osololaka na bato te tala nsima lelo kozala te bana na yo wana baotikana nani bana baokola baotanga baoluka misala miso ya bato ekosa biso te nalingaka biso tellement mingi malolo azongeli bémission malgré na dosala tout le temps te parce que nabandaki déjà classe naza étudiant pasteur na université faculté plutôt parce que non comme université te eza faculté de théologie parce que jusqu'à présent toza na faculté kaka moko faculté ya théologie eza na FATEC na Kasavubu a diagonale na palais du peuple yo oza pe na libanda mboko oza na posa ya kotanga en ligne FATEC eza wana ekoenseigner yo parce que toyebaka nyonso te eza na bamessage mosusu toyoka ntango na bamessage dans c'est-à-dire la parole de Dieu c'est pas pour rien esengeli oyoka na matoi na makambo malamu
pour lobby aux la bien. Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ozomona tant oza na basenema malamu okola pe malamu. Eza pe na maramusu to eba kite toto bakisaka kapo corps du Christ et bénéficier na parole de Dieu. Merci beaucoup to s'abonner, to partager na chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV na biso nyonso otola na chaîne oyo Nzambe asala biso bolamu pe na ba collègue pasteur nyonso ya LS soir na Fatek na pesibiso mbote. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Abuelo,
azala mwana mokie azala motema malamu tobeteli ye maboko esengeli azala motema pas waouh tu prends pas les cadeaux tu prends pas les jus il faut répondre pour qu'on réponde bien il faut faire quoi ya kuna na sima po répondre bien sengelo sani oyoka malamu ozoyoka ngano allez moma ya black esali nini esili tolingi toyoka maloba tolingi toyoka maloba qui va prier fermez les yeux qui va prier non 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 Yaya toi viens prier. Viens prier. Oh, il y a on a prié seulement, c'est comme ça. Oh, il y a on a prié. Si nom de Dieu. Allez, fermez les yeux. Fermez les yeux. Oh, pour fouiller la misou, à cause de chiter. Fermez les yeux. J'ai dit fermez les yeux. Allez, prie là. Sambé là. Amen. Voilà. Nalina tanga maloba nanzambe. Il est répondu. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter les enseignements. Cela est possible que ceux qui ont reçu les dons. En effet, il y a ceux qui ne pouvons pas. Matthieu. Attends d'abord. Il dit, laissez donc ce petit enfant, ne l'empêche pas de venir à moi. Laissez donc ces petits enfants. Lisolo. Yoka. Lisolo. Solo là. Lisolo. Nanga betela lisolo ya nani? Ya Yesu. Lisolo nani na beta? Ya Yesu. Lisolo nani na beta? Ya Yesu. Yo kaka si lisolo na ina beta. Pona ko poser biso ba question lisolo na ningi na beta. Ezaki mukolo moko Yesu avandi na ba disciple na ye. Yesu afandi na ba disciple na ba yekoli na ye na basali na ye abandi kote ya bango maloba na Nzambe. Tanga zote ya bango maloba na Nzambe bana mike lokola bino basali nini bapusani pembe na Yesu. Ba mama misusu batindaki bana baya pembe na Yesu pona nini Yesu asala nini acha bango maboko na mitu. Ebongo ba disciple ba boyi bana wana basala nini bapusa na pembe na Yesu parce que bazalaki bana mikie. Ebongo Yesu alobi tika bana baya epa na ngai bokanga bango te. Tika bana mike baya epai na ngai bokanga bango te.
bakokota bokonza likolo baza bana mikie. Donc baoyo bakokota lola baza bana lokola bino. Bana mikie oyo Yesu Masiya azoloba batika bango bampeshe bango te baza bano baza mitema malamu. Nani aza motema malamu awo atomwa mutigo. Est-ce que vous avez mitema malamu? Est-ce que vous avez mitema malamu? Nani aboyaka bitinga na ndako azawa atombola misala? Dado. Wapi dado? Dado telema namona yo. Ouais, dado. Nani aboyaka bitinga na ndako? Dado wapi? Dado toma maboko namona oyo. Voilà. Dado ye wana. Nani mususu? Madodo. Joaila. Joaila kaboya bitinda na ndako. Nani mususu? Bon. Ici on tape pas. Ici on tape pas. Il faut écouter. Nana lobaki batika bana mike baye epa na ngai. Nasuka. Yesu. Alobaki bongo kwani. Wani Yesu amebatika bana mike baye epa na ngai. Bona badisiple babuya kike bana baya pembeni ya Yesu. Okay. Badisiple basali nini? Babuya ki bana baya epa na Yesu. Bana oyo bakofusela pembeni ya Yesu. Esengeli bazala ndenge nini? Bana oyo bakofusela pembeni ya Yesu. Esengeli bazala ndenge nini? Nalobaki basekaka te. Telema yaya. Ata. Dado telema. Dado telema. Bazala ndenge. Esengela zala ndenge. Oyo akopusa pembeni na Yesu. Esengela zala ndenge. Mwana oyo akopusela pembeni na Yesu. Qualité na ye ndo pe critère na ye. Esengela zala ndenge nini? Aba discipliné. Est-ce que vous êtes discipliné? Vous êtes discipliné?